Mbote mingi na balandi ya Congo ya Lobby TV, na balandi vraiment ya émission Elenge ya Clarisse Plasma oya tuni molela mona muluba ya pembe. Botama muluba pembe o Elenge za muluba. Mbote lisusu na balandi ya Africa Telema TV ya boss na ngai Ngala. La pesi bino mbote pour nabiki koza toujours scotché, koza toujours ka wana ba canapé na bino pour Olanda. Ba émission na bino ya kitoko o Africa Telema na Congo ya Lobby TV ba diffuser la rabino. La pesi mbote na ngali susu vraiment na docteur John Maonzo, Maonzo Lukumba de grand docteur na kati ya Paris quoi. Ba lobi sayo plasma mobulu. Na pesi mbote na nga vraiment na Charlotte Mavinga Tembesila. Ngala lobaka sute ke Tembesila. Po yo silisa tembe. Na pesi mbote na na Tonino Musimu talaka yo vie na nga nazozela en décembre ya ngoyo bon na pesi mbote na nga makasi na balandi nyonso ya Congo ya Lobby TV na Africa Telema ndeka to mesana ko memela bino ba news na bino ya malonga ndeto mesana osela bino musala na bino etake ba serviteur na bino bana misala na bino lelo na memeli bino vraiment invité moko spécial o bino nyonso bolela bo mona ye na ba scène na ba nini na tangi na bino kombote mais Jerry ko beto sa edenga afungolela nga kaka po bino mo bo mona nana Lobby te mais bon mona yeka ya komona pour reconnaître c'est kaza mona maele ya solo soko reconnaître ko yoka tena loko moko ba mkie a beta oyo ko zongisa o du susu zongisa makanisi o comprendre que eza nani mbote papa na ngai mbote na bana nyeso ya poto bana nyeso ya mokili mobimba mbote na Chiluba betwa bwe na Kongo ibwe beno kiyaka mbote baba kama mbote batu bambanyi ngani koje nani chose chibingo wo na Kiswahili balobi abar donc tous les peuples congolais bato tout balingaka tatu mutombo yeyo jama konvoto kwanzuku tombela tatu mutombo jama konvoto kwanzuku tombela kimemeo je suis devant vous je suis devant vos écrans pour vous dire on m'appelle aujourd'hui qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui mais merci beaucoup vraiment comprenez l'artiste d'Orbino là c'est que vous découvrir il s'agit à Tatu Mutombo Diama Kunfundu Kwanzubu artiste de la bino tumbela oya message ko sepelisa bino ko longo la bino souci ya Tatu Kalombo bozana ye a na plateau la bino ba question na ye peza awa oyo ko sala ke po bino sobo découvrir ye boye ba ke musala so sala wapi to azandenge ni pas za wapi Tatu Mutombo na ko kende vraiment moulaye mingi te vraiment eliboso boni musala ouais ça va balandi ya Congo ya Lobby TV na Africa Telema TV ya boss na Ngala na complicité na bango na Jerry Kobetox na kata réalisation baza na posta bayeba ozo travailler wapi vraiment na comme ça ba fanatique na nganyoso ya Africa Telema na ya Congo ya Lobby baza na posta komona nga je sais très bien déjà que non na balandanga déjà pas Luche Kapanga nazo travailler na Luche Kapanga na fait de l'amour nazo na fait de l'amour pas Luche Kapanga bongo bayeyo o baza libanda ya mboka balandaka pe biso na ba internet bao bazaka mingi connecté na ba internet bakozwa yo wapi po bayeba ke mutombo pena zo tila biso ba produit mo bilei na biso to mesala na moto lingaka mingi bakozwa ngo souvent wapi to boyi te na ba film bakobengisaka yo ba invitation za ngombe bakomona le susu pe wapi ba film presque ba film belé o tout ça qui liboso ezaki d'abord ko kozwande ko tiango na esepelisa et pas ya Nana Takaza que je salue à passant Nana Takaza donc bambote belé place azali les loyo ba film presque belé sur ça na posa pas bon les lobi moko ole ya kotalanga sur ba place sur ba invitera ngai o zana zala mais mingi na minute toujours tchana Kapanga TV eza chaîne ya Luche Kapanga donc yango na bisi na ba fanatique na nganyoso bo s'abonner na Kapanga TV bokota ndenge toujours botalaka biso ba vina bino yango ezo permettre nous les artistes comédiens et debiso
et Debiso vraiment donc Kapanga TV Zawana Kapanga TV Aduche Kapanga donc c'est ça Zawana ba film blog belé zoko tande wana si na sur Gisèle Zinga capacité à corpulence Taylor Vandar me vanda moi ça pembe na kati ya Norvège Gisèle Zinga oyoki tatu mutomba lobi ke soko lingo mona mingi ba film oyo sala ke po nimbo sepela na Kapanga TV po biso ko ngana biso na mbanda te to tanga na biso ba koma et ça la biso lo moko te to na neka ka po musala sali ne ke liboso rankini ne lo moko tatu mutombo na za ba question na ngai oyo JP Panda vient na ngai JP Panda na kati ya Suisse vient na ngai JP Panda haute gamme balobi ke mutu aleke na bayoji na Suisse na Zurich azate wana ezo dépendre kana ye sans complexe sans nini et ça la nango zuwa te po plasma asa mutu ya mutu nyonso papa na ngai question na biso ezali balandi ya Congo ya Lobby TV na Africa Télé mazana poso bayeba tatu mutombo abanda théâtre pa ya nani to papa na yo oya bimisa yo po biso no soto yeba ochibingu wa eloko wana po to yeba yango to yo kakuna ngo et puis obimela wana. Merci beaucoup la question. JP Panda haute gamme Mochilo JP Panda haute gamme haute gamme palbiyo shia mamot uluata kabanga enzosi niba nzana ni o tout ça bon comprenez-moi JP Panda haute gamme chibingo tatumutombo auta na ba groupe belé na leki na moi ba groupe na leki na epa ya le président Max Kadiumbo après na bandeno na ndaku avant na koma pas Max Kadiumbo le président mon président je le salue à passant mutombo abandi na théâtre ya quartier église quartier na bariki mondo azali na poto mwana ya le boss Ricky ya le boss Mondo ya Wilo Mondo Ricky Mondo ana poto je le salue et après église tatumutombo premier groupe oyo na likaka ya monene ezala qui groupe ya le président Max Kadiumbo et après na ekokende na groupe ya le président Sans Souci qui son âme repose en paix et après groupe Sans Souci n'a pas signé contrat dans le président Placide. Oui, Zaki à Kilimanjaro. Je salue le président Placide. Zaki Kilimanjaro, tout ça qui est belé. Après wana donc mutu oyo abimi singai makasi malgré ba groupe oyo na tambola ki na kombo oyo nazaki nango ya tatuka longi kombo ya ngai moko. Mais la personne qui a fait Mutombo, la personne qui a fait sortir Mutombo aujourd'hui, que non, je le nom, qu'on m'appelle partout dans le monde, Tatu Mutombo, chez Ngadia Ngadios, Mutombo prêtre, via Timbele Bambwengi, leader ou l'équipe, tous les leaders, il y a Congo Mobimba, il y a monde Mobimba dans le théâtre, Ngadia Ngadios. Donc, il y a Pénon Mutombo qui n'aille, Nayaki n'aille, notre travail n'aille. Mais il m'a encore fait notre tatou. Il m'a encore fait notre tatou. Tatouan lelo ezake monde mobimba o bazota. C'est Ngadia Ngadios. Na pesi mbote na Londres. Na pesi batutu baza na Londres ba mère vala. Et na pesi ba chef na nyonso o ba pesi nga temps, o ba pesi nga opportunité. Le Janify, chef Janify. La Bossanité, le président Apo Firenze, le parfum de bonne odeur. La Pessi Mbote, la Pessi Bactère, tout, il y a groupe Ngadia de Chichok Loenge, au Bazana Poto, la Pessi Bamba Mbote, la Moniba, tellement basé belé, donc Bino Tuna Dingarabino, vraiment la Moniba Sixé Kassongo, Massananga Sixé Kassongo, au Finou à Paris. La Monibango, la Moniba. Tanya mandaté, c'est un problème. Oui, on continue. Amanda, on a fait Amanda Mbote, Picasso, moi c'est Pembe. Picasso, moi c'est Pembe. Picasso qui dit ma copine, la personne va Mbote, mais là, gros bisous, t'as caillou. Moi c'est Amoumé, nous écoutons quand Jimmy n'aime ça. Botama Moulouba, Pembe, au Keleng. Picasso qui dit. Il va mystique. Vraiment, donc Picasso qui nous dit la personne Mbote, Sazali.
Merci beaucoup. Vraiment, Nassir vient d'Angaï Diedi Binga, 5 ans de silence. Mon thème, ma maman Anne-Marie Dibenga, dans la Suisse Nazirique. A CP la réponse parce que Bazaki commis tout na baïeba, côté Nini Moutombo, Meli, côté Nini Moutombo, Bandela qui nous sala. Deuxième question, Nanga Ezali, Nini a bien Oyo, aux na théâtre, Oye Marcayo, Nini a bien, Naya Mapé, Oye Marcayo, aux na théâtre. Merci beaucoup pour la question. Nini ya mabe o na zone théâtre na nini o ya bien na zone théâtre. Donc ba bon souvenir, na ba mauvais souvenir. Premièrement non ba na ba mauvais souvenir. Ba mauvais souvenir na nga déjà comme conseil, na conseil ba nini na ba artiste comédien oyo yo ba na banda. O non ba limité et puis ba oyo ba za pressé qui ba les télévision qui pour tout le monde na bango kenini kenini. Donc, je n'ai pas si pour le long comme Mouton. J'ai eu beaucoup de temps, j'ai beaucoup bossé, j'ai beaucoup travaillé à la maison pour les lots, comment on a posé. Un mauvais souvenir, c'est qu'il y a un mot, mais tout le monde dit ça, tout le monde dit ça, on dit maté, mais un mauvais souvenir, c'est tellement belé, moi on le ballon à la télévision, on a bêta donc tu as mis place tout outil. Place toujours qui est donc on est là. Donc il y a bien Zaka Keno. Dieu merci. Nous avons merci. Nous avons Mutombo. Donc le loup nous avons Mutombo. Monde Mubimbe Bingai. Et si quand nous sommes bateau balingaka théâtre congolaise Bazali, c'est plus à terre na bango. Tatu Mutombo. Donc Dieu merci. Le loup nous avons Mutombo. Donc souvenirs, où il y a bien, où il y a tous les souvenirs, et ça, les lots dans un mouton. Merci beaucoup. Nasi réponse nayo et sali bien vraiment na vie na Pablo Makaya. Bien na Pablo Makaya na kati ya Panama na Paris. Bambo tenu belé mutombo yeyo. Nasi resepeli. Merci na pesi vraiment merci makasi parce que na yebi ke mutu moko avant de zotala biso Landringwa la masa na ngwala ski na kati ya Panama. Jerry Kobetox, nous avons réalisation, ce qu'on a aidé Bisso. Autre la Bisso, moi, est vraiment artiste sur scène. Bah, moi, le moi, il y a ça, vraiment sentiment et ça, vraiment bien après. Ah, mon amour, yo na lobaka na yo na kosala tout yo komananda kunangai. Parce que mon amour kayo, malgré à tout le temps tu es toujours là près de moi ton amour. Mais je suis toujours très jaloux pour toi. Hein? Parce que na linga kayo mingi bébé. Oui, c'est normal chérie, mais est-ce que les qui n'ont là ta voix là mon tout? Il faut se mettre voix là si. Bébé, yo kalsi tala kubanga te bébé. Pour na voile qu'on se dérange te parce que maman Zizi la Kapoulou. Et si alobaki ke voile yé mutu azu yango en charge. Madame tout le monde en pèse à la diète. Mais oui. Et les kawa Charlotte Mavinga. Pour Charlotte Mavinga, il y a une fois voir la carte d'achat. C'est vrai ça. Eh, yo ça Charlotte Mavinga. Tu sais, je suis très content parce que Rigen Lufuluku alobaki azotinde la ngai feste o na kolata. Subitement la vande kaka boye. Appelle Christian Kossi 3 fois boss les bourgeois. Moté ma mère Sophia la bourgeoise dans Luanda. Yepé sous salobi Umberto na tindeli na chelio déjà ba veste na yo rolata ezoya na lobi menga na rolata de veste mukola mariage na changé mais ozale papa na ngapoza kana mbanda te otiko za na mbanda te chi na kozile mbanda na kelinga na mobe pona seni yo donc o combla nyo sur la vie na ngai. Mais ben ne souhaite que na muna ba onka lokwa ngaba na mo ba lokwa bana basi yo ndi mobali na ngai yo ndi mutema na ngai donc yo nyonso pour na muna ka de to bana na kale. Oh my god, tu sais quand tu me parles comme ça bébé je me sens en vie ezope sangai posa na balayo kaka lelo libali salama. Mais non tu ko décevoir yo tu ko ça toujours l'homme vraiment heureux du monde. Ouais. Pose moi si moi ya ki non tu ko na e banana ko tu ndeni. Merci beaucoup.
beaucoup vraiment, merci beaucoup Nabalati. Naebi qui bon c'est payé d'amour vraiment pour et le voilà pour biso mo rependre ça livre peut bien. Naebi que hein na panda lukoki ya na bijou masela la carte Espagne dada. Naebi que c'est payé nango hein vient nanga naebi que ozoya et ça la biso bien tant oya ensemble moi rencontre on et ça la bien makasi. Naebi que vient nanga tout Tao tout cet temps na kati ya Panama na ebi ko sepeli po olinga omo na yo plasma na kati ya scène boy na kati ya plateau boy et ça la ko kitoko makasi tatu mutombo vraiment question oyo Dadi Beya mwana muluba ya pembe na kati ya Belgique ya mobali Dadi Beya ndayebi singa na tuno question difficulté mo ya makasi oyo kutana na début na ya carrière na yo oye comment groupe moko boye peut-être président andimi na yo mais chef ya répétition azo fina yo m'intéresse batio que na casting alongoli yo yebisanga biloko wana vraiment nini esalaka po biloko wana ekoma ezalaka mpe nini mais oui batéléspectateur oyo bazolanda biso fo bayoyeba ke nini esalaka bongo mpo motema mabe na milieu ya théâtre eloko lokola motema mabe ekomi lokola hein on dirait malade moko on dirait lamba moko ba comédie ba lingo lata mikolo po ebongisa ba na ebité difficulté ezebele ezaka nde na baki ba mauvais souvenir donc ezaka na kata ba difficulté ezaki na tamo penaire moko bomono beti makolo donc nga pena na za bana bombo apesi bana ya bombo ba mboti ebele bana ya bombo nyonso baza na poto on est ba kombo ba kombo te ba Tchatcho Dembe la mère des lions Tchatcho Dembe la mère de l'été au Congo apesi ba mboti ebele c'est ezaki ba vieux bande ko encourager biso place mais ezaki er moko kolo ba parler petit pena makolo ine ti répétition même ce que ti lemba na groupe sans souci le bilan moi on a par exemple un jour président non plutôt il faut soutenir il y a dans la part tout ça voilà si on a président Mimi 2 minutes ba massa na biso ba manager que son âme repose en paix azali na sama belé manager vraiment famille mobima bote belé tokuta ba manager na kuta ba semba na kuta ba omega ba mbote belé na côté place ozali na kuta ba mama lomboto ba présent poudre de chasse ba Jomas les gars hôtel ma wapi pour répéter mais présent le bébé non moi non yo ana Eve ana photo garder tout le message les gars yo mon beta na bino beta ba mauvais souvenir et ça la passe et ça la vraiment passe mais ils allaient qui pas citer ce que moi j'avais compris c'était que bandeko kotsa biso esprit ya artiste bandeko kolisa biso donc pour moi ba difficulté on nyonso na monaka ya otambola ba makolo même sumbati moko même so mona pena pantalon wana na body wana ozwango pa massa moko boye na parler ola todi non répéter mon komi kuna ba bo répéter il arriva pena bo epole loko mape mutombo l'équipe est vraiment bo sokoli chef mo elamba so ya mo na pesi na ngana pesa conseil pa bandeko ba presser il faut utana semu sisa ya mo permettre na biso ata un jour so comme leader ou ti place moko ya pasi wana ngana neko mo na mo bo so kan so ba gangi na bona siliki eza lokwa mwana ndako so papa zo gangela mingi ba mso mono papa linga ti papa linga te papa oboza papa na ngate bolakisa mo papa non c'est ezaki façon o nini papa azaki pesa biso formation ezaki façon de donner pesa biso formation donc ya mo moni na baki ne bandeli tant na question que no ba mauvais souvenir ezebeli mais gloire à Dieu aujourd'hui je suis mutombo na olinga souci mabe wana poti lelo to continuer kana ba difficulté si lelo ba difficulté zo continuer to longwe karaté zo continuer moi les msubo tournage na le pas mo songo le pakala ba bengani bi au moins les msuzi on a bisa ba ta poto bande ko na biso batala ka biso bozela karaté que soki artiste akufi ndebo na ba cotisation
c'est le moment de nous aider. Et nous avons un problème très sérieux qu'aujourd'hui même, les gens disent que les Nigériens, l'équipe biso, l'équipe congolais, l'équipe congolais. Pourquoi les Nigériens, l'équipe biso? C'est parce que batie organisation moko ya makasi na musala na bango, bazu musala na bango a valoriser yango na ministère na bango, na gouvernement na bango. Merci beaucoup. Nalingaki na bakisa sous question phénomène poussana na vanda na nzonzing na bino banzonzinger ezalaka te bolingaka te kopusana biso bano bazoya lelo bavanda. Cela veut dire soki yo bakomi scénario batie mutombo wana mutombo amoni esuki kaka vie donc ye nde kaka nde fo bamona na film. Phénomène mutema mabe na bacomédien eza nini? Si tu n'as pas bien, tu commis na niveau ya kobwakela na ba maladie, kosala na ba mabe, ba makamusu so to ko citer to ko lo bango te po eza télévision, makamusu eza na CC ba musu ba comédien musu ba leba poison, Nicolas ki mutema mabe. Nzonzinge kufa, mais tozo lukani, lelo komi internet. Tozo kende wapi na mutema mabe o ba comédien, bino ba comédien bozana. Parce que quand on a qui na bengi na plateau na ngale, il faut expliquer ngai. Mutema mabe o bino ba comédien bozana ngo. Phénomène ya poussana na vanda ba comédien bazana ngoti. Oyo linga ka soki ye mikolo na poto mobimba monde entier lo belaka ye. Mona mo ba mkeso ka ye wana moya za na place ezate. Ezani. Vraiment, n'habité. Le monde a koloba soki na yebaka. Si je savais, je voulais même pas faire le théâtre. Oh. Oui, si je savais, je voulais même pas être un artiste, comédien. Pourquoi? Pourquoi ça me ça là? Ça me semble que ça donne Zamba Pessingaï. Merci, Zamba Pessingaï. Donc, il m'a donné sur le sagesse, sur l'intelligence que dans ça me semble et ça quand nous lobby. N'habité. Pourquoi tu as la mauvaise foi? Ngana jouer comme Muluba. On a kuna a jouer quand même sous Muyaka. Ngana jouer comme Muluba. Papa Sundia ta jouer ka tonalité bayaka. Papa Videlo, le président Videlo a passé une beauté place à Sali. A jouer à la tonalité na jouer ka et tout ça entre nous tout ça se tourne tout ça. On te mon abbé pourquoi? Mais ils ont donc et monana vraiment boya tant que tout est que la qui se monte à la télévision mais toza batu tozo vivre na carte nzo biso toza ba disango ba la nyanisa to yebi bino très bien parce que to sala sans bino to sala musala te mais c'est lo comme boye ces derniers temps to ko vanda to vandi pa to santi maile to monike batu ya théâtre ba komi na motema mabe wana vraiment donc komi ya mabe na ndenge ya mabe to so ibate finalement eza nini pe tozo ke wapi nzonzing kaka bino moko ba comédien ba bomi nzonzing producteur a kouta poto aye na idée que na kopesa mutombo na tableau moko $200 tableau moko $200 tanga koya akutani na kinga na lobie opesa $200 pour na nini mutanzala na mutapasi na soko jeta $20 ou $30 opesa un tableau moko akowela ngo banga ko sala musala bino ba bokomi musala et après on gagne. Et après so saline ngwana oboma ndeko no congolais ya ono lo ba makama motema mabe obitina ni lem susu mboka na biso ekene liboso te obitina nini nous les artistes tozawa et surtout on a remarqué bino ba artiste comédien beaucoup faka pauvre poigne c'est ça mais c'est ça tu as bien parlé je ne sais pas so ngana lo ba mabe mais ngana yebi ke tolingana ngana yebi oyo ngani na tambolaka naza mutu na ba mabila je mes erreurs je mes fautes mais c'est que moi je fais d'abord premièrement na botama na famille chrétienne aujourd'hui mutombo je suis orphelin naza orphelin ya papa ya maman azate mutombo botami toza 8 na kotia mutema mabe envers baninga pourquoi ke ngai kaka nazala wana so tozongi sima na mutandime ke nga na kobima na pesa tatukalongo qui peut croire ça qui est tatukalongo ninga zali boye akotikala libanga tout ça mais si on m'avait pas préparé ce qui président Ngadia de to ba président Apofirenze to ba chef Jani ba président Jani Fay
papa Nandista bafongoli biso mitema te bamasiya bakoko seigneur bamamepela po nga nakuta Chic Choc Loyenge ya aventure te nayebi te kupuni eleki groupe wana leti lelo non te mais longo tika osala mosala kuna pourquoi ozogravele biso président Ngadede président Ngadede Chic Choc ye mais otika mosala opanza groupe ya bato otika trop ya monene pourquoi ove nanga bebasi bebatriche moto maître lobaka nave nanga wajiri dictate les beaux de Londres champ de tir à Freddy Boula le miraculé ayebisanga na téléphone tosolola na bale Freddy Boula le miraculé abi papa moi lelo na boy na produit ngadi honneur ningifie à mon président que je respecte na mon partout lingala oyo eza ya bino nyonso tolembi yango ekomi monotoli oh mais non bomi groupe ya bato otiki trou ya monene kaka mon président mon papa mwana ya solo ya motu fanda na ndako na bino sala mosala na ndako na bino entreprise ya papa na yo oui lelo oza papa na mama to oza pa na yo navandaka pa na ngai oza pa na yo pourquoi parce que oza olonga mwana bango nalonge mwana bango te mais soki ezalaki entreprise tozolobela entreprise mpo kofe papa soki ndenge papa nanga père son âme Oscar Mbaye donc soki ndenge akufaki bongo so lokola azalaki na ye directeur école primaire soki atikaki école lokola nasala pédagogie na humanité nalingaki na continue kosala mosala kuna mpona bata école mpona yebi mosala na bie mais yo théâtre Ngadede papa mon président on en a assez na kombo na bakambo na bino wana bino so bazaka papa na ngai président na nga mosundoli musala est-ce que obi kende toza boye est-ce que obi ke ba président Muyembe gauche ba défendre Ngadede est-ce que obi ke ba vina biso ba gaou ba défendre Ngadede est-ce que obi ke ba président Gianni Faye toujours pour ni toza wana donc c'est exemple le typique na na musique est-ce que bi que lelo héritier Wata la pulga l'homme de retirade à Salibor na ils a toujours honneur il y a le président Weranson lelo ju ba président Fali pourquoi Dicap le merveille ils a honneur il y a Kofi Olomide parce que honneur ou pas oyebi trop héritier atiki na maison mère non je ne crois pas parce que Weranson, le président Weranson a sa formateur. Parce que héritier c'est assez sensible capable. Mutombo. Trop héritier à la maison mère, il y a moyo qui na Chic Choc. Oui. Oui. Otika trop munene. Ba fanatique na ngai, ba fanatique Chic Choc. Mutombo biso ba total rabino na so que otika trop munene. Pour ce que l'on voit sans rancune. Ma pièce troupe et sont les cas toujours dans scène. Oui, dans thème. Pourquoi attends à moi depuis le mois depuis le départ de Salam. À ta film mon côté on a pour intervenir sauf que le mois n'a bon terre que y en a papa dans nous exception là c'est toujours mon papa. C'est mon papa oui. Là qui est tangé là film depuis yo au sala départ na Chic Choc Loyenge oyo au film oyo oyo ko mama c'était quel jour? Oh, ils ont comme Mama Yassika. Non, ça a filmé belé. Charlotte Mavinga. La Mutombo. Alors, il y a commis film moko na Chic Choc Loyenge oye à intervenir na case. Non. Ce qui de moni était na ozonga na plateau na robenga na oyane na vente ka na kiti na ngala. Alors, ils ont filmé belé où ils ont qui des problèmes na ngana za qui n'attendent. Oui. Là, je gire. Tante par rapport. Là, je gire devant mes fanatiques. Par rapport à Nini Mutombo. Là, je gire devant mes fanatiques. Moi dis bien botika rokosa biso dernièrement na otola na muso mon papa bana mon papa na kata film né baza te mais mon papa ka bien après c'est mon exemple on a pesi yo Chic Choc c'est mon oncle nazali na tozana mami jokisa hier nazaki na shuku tozana bango père mais vient na mo shuku viens adios dans les petits mon choco donc ça mo gravité mon ne tozana nayebi ke karaté na obando travail na bango et ezalaki après nazalaki na mwa batante mwa mosala bande kobenga ngai donc yango moni mais nayebi ke ntango ozala dispo so babengi ngai Chic Choc Loyenge soki ebengi ngai na ozala wana mpona honneur ya papa na ngai Ngadia ce motomo prêtre. Merci beaucoup. Nancy, réponse on est sali bien à Laetitia Immortel Meta, la fille à Bible quoi.
balobi ye sans Bible à vivre te quoi. Moi c'est à pembe botama mulubo yo ke lengi ya kozala muluba. A Congo bo sa bino so te pona lela bino pourquoi bino bat bo balanga. Tatu mutombo. Parce que je silité vrai au fond bino bata théâtre bolingi kisi makasi. Domination na ndenga mukiete. Donc ça va comme film et takutu ba comme film que acteur principal mutu tango producteur a joué na film ne boye bongo ne komi kaka mutombo ya komo lango ne ka mutombo. Mabete bongo. Il ngaki c'était. Ngaki sina neza Yesu Christ. Oh, qui s'y a mis? Bino bolingi banganga. So si je peux bien dire banganga bolingi bikota kota. Oh maman mo baza kuna na kimbanteke. Maman mo baza kuna boye bolingi ya motro. Moi je croyais aux la nini qui si nini au venangai cour suprême PDG Niva alors barabi mon colonel mon colonel sozoki ma qui si c'est aux ma casté pour ma au mais la réserve qui c'était kini et d'abord dans malaria. Moi ba mazara wana mo mazara là moi c'est ketu so le diplôme wana c'est faux. C'est faux. Ah c'est faux. Moi je crois pas qu'il y a limité je ne pas sûr que Bartis est comédien et ça nous sala donc qui si na biso et qui si na mutumu et ça part c'est que na zo musala na na tiango na première position. Je respecte la musala na air tout à chaque moment dans la répétition je répète à chaque fois donc qui si na ngwana est-ce que on dit moi ata bato ba mona ba beta ba bali ba Messi de tout mona ba tout mona ba mboka de ba dire merci mboka de tout mona ba kebano de tout mona massa na Christian Luinda malelo Christian Luinda manano da oboya et ça qui c'était à part c'est que elle nous sur un entraînement et tout à mi pesi tout comme ça et loko nzamba koza katina yi est-ce que nzamba sala ki kisi kwa changa yi a changa lobby faut dans ça théâtre dans un art nous autres je ne crois pas. Merci beaucoup Mouto. Frère qui s'y a nzamba comme une épisode déjà cochité dernière question na yo ezakaka na lingi pour ça na ezali un petit conseil pour la nouveau bactère oyo baye ko kota na musala oyo sala sika na ba oyo baza na kosa ya ko banda ko sala musala ya ngo na lingi opesa bango conseil mo ezala ngo na pousser mais ezala un peu lourd oyo ba ko vanda ngo na mutu na bato bazo landa yo moi conseil mo ya mokie esala en tout cas ezaka ne to banda na début ne to banda na début ne to solola d'abord on peut se remercier. Il faut continuer, il faut que nous nous capions groupe na C on a limité pour ça. Très bien. Vraiment il faut qu'il y ait des quartiers, des bangiringiri, des kasarubu, OK pena au lukabango. Ce que moi je veux le conseiller comme conseil, ce que je veux le dire et ça quand nous balinga musala. Balinga musala oyo ba Greta Kamwanga. Greta Kamwanga fi ya pembe na Londres na Liverpool. Ba Chacha Chandoms. Chacha Chandoms ba petit mot catalogue aba mutu sambulu matro. Samusala matro. On a conseillé bango ezaka balinga musala. Bati yango na première position. Bazala mitema pressé te. Bazala mbangu te balinga mbongo te. Nous, le peuple congolais, les artistes comédiens, ils ont passé que il y a un commissaire binoti na base ba mami bimba bobandi mabala ba na poto ba misusu ba komi ba pédé mais oui ba misusu ba komi ba pédé ba misusu ba tie ba trouble na mabala ba na poto ah non c'est pas ça moi je crois pas acteur muto artiste ni aza ko na poto tie trouble na mabala ba o baza na poto te bino ba tibona na Kinshasa bo tie trouble na mabala ba tu bokomi ba pédé bino c'est que yo pe nous ça l'émission bo tcha trouble na famille ba tuna ba parler ba ta place na taka boto na yo mozo mikunza na moi ça pembe et mon loba moi ça mwana mon loba jamais na tcha trouble na ba parler ya ba tu po vient na nga dino kindu trois chemins hein mwana mukongo ya solo nzamba zara ayebi ke jamais na tcha na nga trouble vient na nga JP Panda ayebi ne ke jamais na tcha trouble na banda kwa JP Panda sentir ya JP Panda haute What donc non, je ne crois pas sur le bindé moi ndeko ba qui c'est payé
basali ba mariage ebele mpe na bakina babala bana basi babali bino na basi ya poto bino bopesi bango mutu makasi baboma babala te libala ezalaka libala bavutuma na bino ya banganga na bino bozokee kokota non oyebi nga na mosala nalinga kutu te makambo nganga wana okisi oyi kolingwa ataka bolingo nzambe apesa biso pourkui nzambe akelaki mwasi pourquoi nzambe akelaki mwasi nzambe atali mobala azala ye moko bimi na moto non l'amour c'est l'amour soki bato balingani omoni surtout nomona oyebisa yo plasma non yo mpo ozozela mwasi ya poto abala yo kasi bino babalaka bino est-ce que ça sûr nayebi te ça sûr eza nayebi te bino babalaka bino bana poto bana mokili mobimba oyo bazolanda biso sikoyo na afrika telema oyo bazolanda biso sikoyo na kongo ya lobi ngai te moto olobi yango plasma moto azoloba yango bozoloka maloba na ye ngai te ngai ya bato mwana bato non libala babalaka te libala babalanaka la bouche olanda moi oyebi la bouche autorisée mais oui apesi yo mbote alanda yo la bouche autorisée akolanda mariage nomoko babaloka mwasi wana ozobomba mais non eza bongo te tokobalana donc mwasi yango omoni mwasi wana tokobalana donc c'est quoi l'amour eza makambo ya bato mibale ça te mentir ata oke wapi bozongi omo bango nde baza wana ase sentir que non moso na fandi na mobali oyo ça va mobali patali aso na fandi na mwasi oyo ça va ça ira babalani base bolingo na bango moto akosa yo te ke mabala o boyo non merci beaucoup Tombo tokomi na biso na suka émission na biso ndenge bozali kolanda biso en tout cas bolimbisa mpona matumbo mpo bango makambo babeleki bango mingi po tobimisaka bango libanda bazotia trouble libala mwasi vie nanga ta mosusu vie nanga moko boye aleye ake kotele banganga moko po akabelaki ka $100 ake kotele banganga moko po apanza libala na mobali oyo bafanda na bango bie na poto lokola vie nanga debi benga 5 ans de silence na mama soki eza bongo eza moi je ne crois même pas que non moi si tobingani biso mbale soit comme on dit dans mon atali que mon père n'a ça il moi quelque chose il faut aller à la télévision publier ce n'est pas normal c'est comme moi c'est malade merci beaucoup merci beaucoup parce que tokomi na biso na suka émission na biso nde ezalaka toko avancer na biso moke po totambola biso tozosola na biso po tokomi na biso na suka po conclure émission na biso vraiment Tatu Mutombo ya liboso napesi yo merci na ndenge ondimi kondima invitation ya vie nanga JP Panda haute gamme na kata Suisse Tibingu yango oyoki onda azosalelo yango mwa bambote na baya oyo yo ekosaloka bien po talaka artiste alia na libanga vraiment na moi déjà bandeko mibali baketala match ya bapesi tobeta lelo donc tobeta bango lelo Guinée wana bazwa makambo na bango et puis dimanche on bossa nango te za dimanche moko elengo plasma vraiment bimisinga susu na epa na bino bafanatiki na ngai ya poto bambote kaka na opesa na baoyo nyonso basotenaka Tatu Mutombo en tout cas bolembate merci vraiment na oyo tokosalaka mpona ngai na bosani te l'apôtre Ado Chamala motema ya mama Evelyne Chamala na kati ya Chicago bijou engala momeme na fille ya catalogue petit moko boye très mystique ana ba char na ye ana ba lolenge na ye bijou engala momeme babi toujours catalogue petit moko ya nzoto mikie a mystique na bosanité Greta Kamwanga na Liverpool venanga Wajiri Ditati les beaux de Londres Odon le collé venanga Odon le collé bambote belé na kiti souvent moké Chacha Chandoms na pesi bambote belé na pesi tout le bami nanga nyoso ya Facebook auto solana bango on a eu ba combo te na moni pesa ba pa numéro na yo ba bazana posa numéro na pesa ba numéro na yo ba moko ouais na kena Jubek grâce à Mawete le Jubek na kata Jubek na peso ba mbote belé vraiment grâce à na kena Angola excuse vraiment le jeune pato et même pour via petit na via Tatu Mutombo via coller sa petit na esprit na ba aimer lycée hein et la bosanité chic bazola comportement
Carlos Nzambe ya Ilia, Landry Massamba, et na Bossanité, tellement baza ebele, Landi na Pedro, pesi bambote place azali, na Suisse na pesi Fondé Kabeya weto, Macha Momene, weto Karo Jemene, ba weto Bayaya. Nous dit tu as besoin ibele. Tellement de qui ibele, il y a pas moyen ya continuer couper ça banco. O nyo soza na pusa ya uzota tumtombo. Jama ko vudu wangu kutumbel. Bali ya Luenda. Tala poster. Tali telemel. Plaza. Vraiment, Fallon Ndiala, Fallon Ndiala zakutala. Fallon Ndiala. Tala moto, tala Luenda. Tala mobali balubi lupa qui se respecte. Baluba tuza banto, lupa taza kuteka grata na tuza banto ya Luenda. Ata lupa za silaje. Mais ce que c'est loi de costume, loi de quota. Mon numéro c'est plus 243 81 23 44 456. Nous sous ali plus 200 bozuka babiki na bino plus 243 89 98 65 989 89 98 989. Donc il y a moi pour moi conseil les alaka pour nous soutenir moi conseil pour soutenir les akambo monter les aga elamba les aga nilité mais moi conseil moi remarque muto mwana mona ki asoko beta ki yango boye pour bino ba totala ka biso bo le ka biso pe na maïli. Donc ce bo bakiseli ngai vraiment et que ça la bien na bosanité muto na sukisa plafond la sanité pardon avant comme on a plafond Armida Love succès Kasum Diezola nous qu'à Paris nous finira Kin finika pe Paris les grands londonais tout le producteur on va produire biso tout le chaîne Fumwami ya ba présenter Choinange ya ba mama Kalunga o tout bana biso pour s'abonner autant la biso pour ça parmi ba un plus na bino boso pe ça pas na biso na sukisa na JP Banda na Suisse na Zurich Nzambe ayodi Nzambe. Merci beaucoup na banani sur Africa Téléma. JP Banda. Bonne année. Bonne année. Na bafana tiki nyonso ya oyi batinga kamutongo numéro ya mwana bonne année. MLV na vino na zakuzela buzongisa 2 minutes président 2 minutes et en Suluzolo le président Duce Kapanga venanga José de Londres na raso motanga été Sida Bilele Sida venanga voilà vraiment vim taxi sangate ayop po bino badate ya courage